kolala kolamuka eza abitidité soki olamuki kumisa nkolo mpo abateli yo. Soki tolamuki tozotala mpo mobateli abateli nzambe abatela. Kolala kolamuka eza abitidité soki tolamuki seki nzambe abateli. Nzambe asalisa biso na journal lelo bisika nyonso tokotambola loboko nezala na biso. Petit déjeuner dans Sentinelle TV avec Proverbe 30-30. Miso na nzambe emonaka oyo bato bakomona te. Nzambe azalaka liboso na tongo na lelo oyo akosimba volant okomata bisi train voiture avion miso na nzambe ekumba yo lelo otambola na assurance nkolo azala liboso na yo ndeko. Soki nzambe abateli te nani akobatela? Soki nkolo abateli te nani lisusu akoki kobatela? Soki nzambe asalisi te nani akoki kosalisa na tongo na lelo? Nkolo nanga, nkolo Yesu, mobateli nanga. Tongo na lelo eza tongo na bikamwa. Nzambe atia loboko esika nyonso okokende. Loboko na nzambe ekoma esika oyo bato bakokoma te. Po wana soki ozotambola na ye okokoma ntina mboka na elaka. Loboko na nzambe esimba oyo bato bakosimba te. Wana ekotambola biso nkolo asimba kondima na biso. Bokano na nkolo eza likolo ya mikano ya bato nyonso na mabeto ya mabe na ya malamu. Mikano nyonso bakanaki mpona bomoi no ezala nul sans effet. Nzambe batela tongo ya lelo toyebi ke kolala kolamuka eza abitidité soki yo bateli te nana kobatela. Kolala kolamuka eza abitidité esengeli nzambe abatela bisika nyonso tokotambola na journal lelo. Tozali bongo en direct ya Sentinelle TV per Soft 15 TV oyo bozolanda biso a partir ya Canada. Bien aimé, soki olamuki ndenge tolobi kolala kolamuka eza abitidité esengeli vraiment koyebisa na nzambe abatela yo. Nzambe atambola liboso na yo esika nyonso yo okende na mutuka, na avion, na voiture, na vélo, na moto, na nyonso na makolo. Nzambe azala mobateli na yo. Tozotambola na monde oyo bato baya mitema mabe, bato baya na boloko, bato baza na bondoki, bato baza na méchanceté, baya na kanza. Toza na bango esika moko tozolia na bango tozotambola na bango. Esengeli tosengaka mawa na nzambe eza likolo na biso. Yango wana biso toyila bino eloba nango sere mami na Paris alobi mopepe asika. Mopepe asika na eza nango eloko mosusu te ezali kaka kolala kolamuka eza abitidité. Ntango ozolala ozolamuka yebaka eza abitidité ekopermettre yo olala kati na bonzambe, ekopermettre yo olamuka kati na bonzambe, ekopermettre osala makambo nyonso ozosala osenga loboko na nzambe ezala likolo na yo parce que tozo mériter
kozala envie mikolo nyonso to te soki toza envie eza bolamu na nzambe nzambe aza souverain ye moto adesidaka nani akokufa nani akozala tomoni bato boni toleli tomoni mpe bato boni bazanga ntina batikali tomoni mpe bato boni importance basi bakei nzambe kwa ngolo nyonso ye moto adesidaka nani akokende nani akotikala alors tolobaki ke kolala kolamuka eza bitidi te soki olamuki na ntongo tombola mongongo kumisa nzambe netola ye sanzola ye loba na ye merci nzambe mpoza nzambe malamu merci mpoza mobateli malamu merci mpoza mosungi ya kokamwa liboso no aza te nsima no aza te yo mokeli na nyonso yo nde nzambe malamu priere ya mokuse eza efficace toboyi priere ya bafarisien oyo bayaka koloba makambo ebele mpona koepate bato mpona kobangisa bato ezala na priere moko ya monene ya mokuse mais profond parce que esengeli na bino boyeba nzambe azoluka nde bato mosusu te azoluka baadorateur en esprit et en vérité soki ozo adore nzambe en esprit et en vérité okomona bomoi no ndenge ochange mpe okomona nde nzambe osala minene na ndako na yo na bana na yo na nyonso kosukaka kaka na kokumisa na mosika te me participer bondela zalaka mpe moko ya bato oyo bazolandela likambo mpe bazotiango na priere ozala malamu donc journal lelo tolobaki nzambe asembola loboko na ye nzambe abatela nzambe atombola nzambe anetola nzambe atambola na bino po ete sans ye tokokeloko mo te aza nzambe malamu aza mobateli malamu aza mosungi na kokamwa aza motomboli monetoli mosanzo bato ebele babengi bato ebele bakomi bato ebele bazotia bacommentaire nazosepela nango parce que tozotravaille ensemble lelo nayi nabeta lisolo moko to na ntango ya exhortation nayi nalobela sur omoni bambuma ya molimo ezali bolingo en réalité na kati ya bible toza kaka na 2 commandements tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain na kati ya 2 commandements wana nde eye kobimisa 10 soki olingi prochain na yo okoloba mabe mpo na ye te okoyiba te okotonga te ozwa mwasi na ye te oboma te mais en réalité eza nango kaka 2 commandements linga nzambe mpe linga prochain na yo alors eloko bato ebele bazobosana toye na poto na benga yango ezali toza baprisonnier libre oza na ndako no oza na fungola na yo okobima ere obimi olingi otamboli yo moko mpo oyebi ere nini okozonga mpo na nini parce que oza prisonnier libre moto akatela yo ngonga aza te yo moko oyebi ere nini obimaka yo moko oyebi ere nini okozonga yo moko mpo oyebi mokolo nini okosala mpe une semaine obima libanda te oza prisonnier libre alors lokola poto ekotisi bato na boloko bato ebele mitu edoki makambo yokuta na poto basupporte yango te alors église nde ezalaki esika oyo ekopesa mwa équilibre pa bato église ya nzambe ya solo mais église ekomi infiltré bandoki mingi lelo nde baa bapaster baza badiacre badiaconese basa bapasteur basali association ya bandoki mpe bafrene bavie ya bato ebele eza na bato mosusu basepleniaka o proverbe yo bolobaka kaka bandoki balobaka kaka bandoki mais toza na des esprits ya nzambe na ya ndoki même Jésus ye moko akutani na Pierre ayebisi ye arrière de moi Satan Jésus voyait aussi les diables partout parce que moto akobundisa yo yokana biso moto akoya kobundisa nzambe akobundisa te moto akoya kobundisa moto aza contre succès na contre élévation na c'est les sorciers mwana nzambe solo fo amonaka molimo nzambe amonaka mpe bandoki et adénonsaka misala na bango Jésus l'a fait ayebisi Pierre azalaki disciple na yabi arrière de moi Satan azalaki kosadresse na Pierre te azalaki kosadresse na Satan oyo akotaki na nsima Pierre mokolo yali na koparle bino sur le ministère à Pierre esengeli oyeba ke bato ebele baza envoûté bato ebele baokoka poto te bazaki na posa kaka baya lokola bakoma vision esuka soki vision esuki eza biloko mibale ou il faut amata so avion azonga na Afrique po vision ezonga azala activé ou vi na ya bano telinga na ndenge wana
tellement aya poto po ayoka yi voisin ayaki, tellement ayi poto po ayoki Didier Forme ayaki, tellement ayi poto po mutu songo ayaka, ya sala tout, peut-être nzela makolo, peut-être na koma, boule ya laika ka aya poto, ayi baki teke na poto situation mukande ya la kanda ko ya la kama mebele, le aye okuta makambo wana nyonso tout ale ébrouiller ba système na nyonso tout za na mutu, a raison na asute. Alors mutande wana po abika, soka ya poto, il faut botier na avion en Afrique. Les rakuta na batata mwasi ba mama le kibana quartier na bango azongeli wese na bango si mandaku o batia ba nini ba sachet et ko activer vie na ye azongi normal. Aussi longtemps azongeli wese na bango bo mwana te. Aussi longtemps azongeli ko sokola mai ya boete vie na ye baby. Alors eloko bato bazo posana ke na poto bakolo songi e koma bana mibali. Basi batonga te mibali batonga pona ni église et choix ba pasteur a solo balingi bango te ba pasteur a lokutande bato ba olanda bango ndenge moko lelo isa na Congo isa wapso ile auto problème parce que ba faux ba pasteur ba kotsi kindoki ba kotsi satana ba embrouiller ba vie ya bato ba bebisi ba vie ya bato ale bato tellement ba mipesi na bato lokuta ale nzambe abrouiller bango boussole eloko liboso foye bake likambo nyonso olobaka pona moninga na yo olingo linga te le même jour na même heure wana ekomela ye nalobi boye bato ebele baya na poto tellement bakraka tellement baza envoûté tellement bapona église ya mabien te mpe pasteur ya bien te vi na bango ebeba bakoma kobosana ke soko okoti na salon obe okoti na ndako moko otangi kombo ya mutu botongi ye bolobi avant yo koma na ndako na yo makambo bouti otonga mutu yokomela ye c'est-à-dire banda kala banda tokola banda kala na Kinshasa radio trottoir eza makasi congolais za makasi na radio trottoir o ezali nini ezali misala ya kindoki eza nini kotonga kofinga ko rapporter, ko critiquer, ko vendre la kombo à bateau. Ande to vandi awa na mboka mundele soki amonyo na likamba oyebso vis-à-vis. Ako benga yo, même Bible so baso na problème na muninga na yo, benga ebo solola. Mais bana na Satan na bazande azana problème na yo akolobelo ko moko te. Amoni obeti kaka mukongo pa ba vandelio. Yebango na poto andako nyoso tu soko kei. Na ndako bato babanga nzambe makambo wana eza te me na ndako bato bakraka soko okei soko pesika mukongo bafungoleli bible na yo bafungoli kaye bakomi kotanda yo kosasa yo osalaki kaka mal chance mabe kaka okende okota na ndako wana yango noni bana basi ebele bakoma na système so bake na shop na bamagasin bakuti bana mibali bazala baokota te mpo na nini mpo bayebi ke aye kosomba Thomson, ayo somba pondu, ayo somba makayabo, ayo somba nini. Mais le a coûté 4-5 personnes à shop ou à magasin. Ce qui a abîmé à Kei, baroti ko fongola kaye ya vinae. Barobeta histoire nena ndenga koma, nombre mibale ya zoa, ndenge baboya ye, nyonso, erobima na muto ayaki sika, ayaki, aroye ba vino, yango monike, bato ebele moye ba bale zate parce que na ba place publique, bazo tanda ba via bato moye te. Siko na mutu azalaki te n'époque oyo Jean benganaka yo n'époque oyo olongolaka bazemi aye na shop wana vandi bazomela banini ale ayoki masolo na yango neza malamu mutu oyo aza na shop na ye oza na magasin otekaka biloko na yo otekaka banini na yo kotiaka yango place bato basanganaka te eza na bato ebele baeshua na vie eza na bato ebele baa na kindoki na bango siko ba resisa te ndako na bango kiti ekoma batia basende na mwasi na moka yebi ke ba kiti garçon oyo avanda na ba kiti te asoma ba kiti mavanda te tout le temps ali banda ko contrôler la vie ya bato et ba mususu baza prêt yo sali magasin na yo sali shop na yo ozoteka biloko no Afrique tout ye aza prêt aya ko bunda wana po bakanga place wana yango wana mutu nyonso tu oyo aza bongo na ba shop il faut ça ndeni soki mutu aye kosomba te kosala attroupement te bato bavanda wana parce que epa na biso bakongolais ali soki client akoti asomba te atuna te le azopesa mokongo bafungoleli ekaye
sur eloko eza malamu pe eloko oyo eza mabe bato bayeba te likambo nyonso oyo yo ozoloba moninga na yo oyo ozoloba moninga na yo yeba ke avant yo koma na ndako akoyeba yango mpona nini parce que bato baza na mosala kosala te bato baza na boring bato balemba bato baza na baproblème alors bakoma kosala ndeni soki kaka ye ayoki ye mpe atransmettre yango wana omona ke oyeba ndeni ke makambo olobelaki mutu ese ekomeli ye tala kaka attitude omona yo na ye boswana te mais parfois ye apesi batutu mbote yo apesi yo mbote te soki oza mayele mingi te otuna me ngai nasali nini mpo nyonso te ngai place ya kofungola eloko yango wana yo ngai napesi yo mbote ese obosali makambo olobaki mpo na nga donc makambo nyonso oyo olobaki mpo na ye ekomeli ye alleluya alleluya nzambe azwa lokumu omona apesi yo mbote na songe ya misapi tout olobaka ekomelaka bakolo nango kotonga bilobaloba koswana kokosela makambo eza misala ya satana kovandela bato likita okosentir kaka ke opesi batutu mbote bazwi yango bien mais ye komi na tourno apesi yo yango boye mbote aboye na awa na misapi oyo misapi na yeka etouche yo boye na songa misapi c'est-à-dire oyo tu yo olobaki batransmettre ye asi ayebi yango alors eloko nini tokosala lokola poto ezali prison bato ebele baya baprisonnier libre bakoka kofanda na bandako na bango te bamvute misala na bango baya libanda badepensaka mpe te omona akei bamisu bazose ridiculize azaka na 2 euros azaka na 2 livre akei sikoyo basombelake masanga yo uta Afrique oya na ndako na bino bayebi koya mikilisi te bato bakokonte sur yo mais yo na bamillier yo nde osengaka no bato masanga osengaka no bato ba 1 livre ba 2 livre ba 1 pound oza no mpe pre bodiscute omona mpe moto azolia yo mpo kotia maboko apiri yo te me otie maboko bato mosusu mpe omona atie maboko mpe alongoli yo liboko mpo yo na ye boliaka esika moko te c'est-à-dire ntango tolongwa Afrique toye poto tozala cultiver tozala bata caractère un chrétien aza moto ya caractère mwana poto aza moto ya caractère aliaka bilia alia te asopanaka bisopasopa te asengaka bisengasenga te asanganaka na n'importe qui te pas de contact na n'importe qui mama moko ya aigle akei abwaki soso abwaki nini maki ake na ye sikoyo fermier wana lera ye akuti nani maki ya aigle alongoli yango ake otie yango epa bana soso mama soso abandi kolalela maki wana nyonso tuna maki ya aigle na maki ya soso ti bana babimi bana le babimi aigle wana azotambola na bana basoso azose comporter lokola soso mukolo mosusu mama aigle azali koleka ayebo amoni aigle wana abengi alobi yo yaka ndeni ozolia banini bo yoza aiglon yoza mwana aigle oza aiglon yo kosakana na basoso te boza niveau moto ya mokonzi na bango alela ndanga pumbwa alakisi mwana na kopumbwa mwana wana abimi na kati ya basoso akei akomi kose comporter lokola aigle eza na bato mosusu baza ba aigle soko ofanda na bato oyo baza na vision ya mokuse bato oyo mutu na bango emonaka au-delà ya zolo na bango te bakokomisa mutu na bango bakokomisa nzoba neti bango ngai na vie na ngai naza na baprincipe nakovanda na place moko te na mutu oyo nakoki koapprendre eloko epa na ye te na reprendre nasalaki camarade te na mutu oyo nakoki kozwa eloko te epa na ye ngai nasalaki camarade na mutu oyo nakoki kozwa ata cour moko ata ndenge nini ya kovandaka na ndako ata ndenge nini ya kovanda na libala ata ndenge nini ya kotinda biloko na Afrique c'est-à-dire moninga nyonso tunga nasalaki camarade il faut na apprendre quelque chose epa na ye soki na remarqué que epa na yo nakoki koapprendre eloko ya malamu te nazoba eloko ya malamu nakoki koapprendre eloko ya malamu te na kati relation soki namoni ke epa na yo oza na vie ya bosalite ya kindumba ya bavie ya bien te botuna bato to bayebinga na biso banda lelo kopusanaka so pembeni na nga te
po yebi ke buzoba epakolaka mutu ela ndenge mo bozotambola mutu anyati kaka oyo tobenga na lingala Louvain mutu anyati yango akoya na solo moko moye te soko tamboli na mutu ndenge wana solo na ye anyati nie na nzela ekokangama yo bato tu bakomona bino solo nie pourtant yo nyati no nie te mais otamboli nzela mona mutu anyati nie toyeba kopona banani bakamarade na biso toyeba kopona banani tovanda na bango pe toyeba kobatela mibebo na biso monoko na biso bato ebele omona awa eza na bato mosusu bapesa na baconsigne bokovanda boye bozoseka bomoni kaka yo koti kaka boye pa batalani kaka bakomolimwa moko okevuma esika boye pa okoti bato bazali kolia bazoseka kaka leri yo ye batalani kaka omona tous les 5 minutes oyake otikali yo moko mpona nini bapesana consigne ya bato misala mabe ya bato baresonaka négativité soki bayebi ke yo opesaka baconseil bako bambo kombo ya pasteur bako bambo kombo mesiki connaît tout bako bambo kombo nyonso tu ndeko na nga yeba kovanda na bakamarade nini yeba kopona kamarade nini ozovanda na ye yeba kotambola na mutu nini ozovanda na ye moninga oyo yo ozotambola na ye okoapprendre nini epa na yo akokolisa nini na bomoi na yo église oyo ozokende ezochichi yo nini ezokolisa nini na vi na yo camarade ya yo ya mwasi to ya mobali azoyemema nini na vi na yo alors so oza na camarade moko oyo azomema implice na vi na yo te azomema oka na buzo babible elobi soki eza na eloko ezoampeshe yo mpo kota lola malamu kuta okota lola manchete c'est-à-dire bakata oyo liboko ke ozala na eloko wana orate lola yeba yango ndeko na nga nyonso tolobaka ekomelaka bato wana nyonso tolobaka ekomaka yango amoni bato mosusu akomona bino achange attitude mutu oyo neti nga mana na bato mosusu tokutani ma bokozala 4 napesi 2 personnes moto bamisusu ma na sote yo na leki na nga soko okama mpo na sote yo mpo makambo tu olobaka ekomelaka nga sikoyo olingo bima lokola pharisien osala gentillesse alokuta hypocrisie nga na kolakisa oke na hypocrite te. Jésus n'était pas l'ami de tout le monde. Moi, je ne suis pas l'ami de tout le monde. J'aime tout le monde, mais je ne suis pas l'ami de tout le monde. Je suis l'ami de ceux qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ceux qui se comportent comme Jésus. Ceux qui ont le caractère de Jésus. Ceux qui se comportent comme de vrais chrétiens. Naza camarade na ba. Alors, tokebaka na kotanga bakombo bato. Tokebaka na koloba bandiloko ba makambo ndako bato. Parce que nyonso tolobaka pona bango ekomela bango na minute. Mosusu kuteza yo zotonga bazo record yo. Bazo enregistrer yo esili. Atindi onga na WhatsApp pa, atindi onga na Bluetooth pa, ekomeli bato wana na ndako. Yo na no komite bango si bayoki. So ipoza na mutonga la voyo ka pepe akiteli yo ka place wana, place ozakolo babaka. Pona nini? Parce que nyonso tolobaka ekomela ka bato wana. Alors lokola nyonso tolobaka ekomela ka bato wana, eloko ni okoki kosala appliquer liloba na Nzambe. So omoni ndeko na yo a se comporter mabe na place oke notande na lieu public, kutana na ye. Solo na ye, benga ye. Ngale na salaka poatalas na ba breaking news. Avant na beta breaking news na benga ka mukolo muto na zo poata. Bon ndeni oza bien bon. Moni dossier na yo lelo vuma na ba 20h la nango oyoka ngo. C'est-à-dire avant mokili mombe yoka, ye moko ayebaka déjà ke makamongo yali. Soka comme ko c'est la 20 personne et l'équipe pas na tindenga bikota na site makamono eza déjà. Na tinde les liens. C'est-à-dire ozotonga yete ayebi ke obeta masolo na ye nenga yibaki na sagi mabe po bo solo na yali ko changer te ozotanda esiko. C'est comme ça mobile ya sola viva. Mobile ya vivaka na kobanga te, mobile ya vivaka na sima koloba loba te. Ezaki comportement basi ya kotonga, ezaki comportement basi ya biloba loba. Mais lelo na communauté bato bazo panza makita eza mibali. Bato bazo mema soli eza mibali. Basi kutu bakoma na bango baloba asute, bavanda kimia mibali nde bakoma songi. Pourquoi? Parce que poto leki kilo. Expectation na yo. O azao kansa na poto balogotaka, na poto babukaka mbongo na nzete mais lero yo ye okomi poto
nzambe pe alala te bapesi yo mokanda mozwi bato otourne ndeni. Alors leo omona mutu mosusu azotourne omona lokola aza na kisi. Tout simplement parce que yo ozali kofréquenter bato bien te. Ba français baloba, montre-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Yebisanga nani aza camarade non yo oza nani. Oza na camarade moso bokutani bobani komela whisky onire bayebisi bino ke bakosalaka su whisky te. Oza na camarade moso bokutani bobani komela ozoyeba suki tout ozonga na ndako. Yo oza marié. Oza na mwasi na bana posa na yo. Mo ozovanda libanda ti mukolo shop po akanga ko mobondela yo. Ba ko mobondelo papa mukolo nganda, bien mukolo magasin, afo shop akomi ko bondelo pardon papa bima erekoki. Kiti anda kuno yo moko somba ekoma na ba nini ba benga ba sende. Mo ovanda yate. Ozo l'exatango ebele na libanda ke na ndako. Au moins après la dimanche à Kepe église bien ma haute église à longue église na église à lingi ko umela te mais sora bima église à ko vanda na ba place ande ngwana a olexa tango ti 2h 3h mais lobi oki musala nanyango aloki bino likambo yebite olingo beta lisolo likambo yebite olingo tia commentaire likambo yebite olingo ko tia zolo. Est-ce que vous voyez que témoin à côté de bolo? Si vous êtes témoin likambo, vous témoignez bien te au bolo quoi. Si vous avez likambo, même on se terre, si vous avez que yo ebi vérité zo bomba, ba okanga yo. Ah Jésus poussana. To comme okola to ki poto bana mike to comme okende na kitata na kikoko, il faut pe bana no ba mona kokoli. Il faut pe mwasi no mona kokoli. Il faut que la communauté ba mona kokoli. Et ko sala te ke yo banda ba yeba yo place yo ya na communauté no ba yebi yo kaka kwiter na kwita. Ba yebi yo kaka bitonga na bitonga. Ba yebi yo kaka olexaka no temps libanda. O mona mutu azo kumba mais meliti alangwe pe azo ke kota na voiture atie contact aninga kende. Kolala kola mukeza bitidité. Okendeza okomate. Bien aimé, vous avez mon Sentinelle TV, na émission na biso ya petit déjeuner au bozo landango chaque jour lundi à vendredi à 5h du matin. Et chaque samedi bo landaka biso face à face proverbe na mama bena. Vous avez sur na émission et belé ba entretien. Vous avez na émission sur ba sœur mami ba bando sala ba émission sur ba maman à la moisson mondiale en France ba sala. Un peu partout, bana proverbe un peu partout au Baali Basala. Bien aimé, c'est bo yeba. Et loko nini yo lingi, camarade nous anani. So ozana problème na mutu benga yo solo na ye au lieu au kende na lieu public, au sala lokwa kotonga ye, nzoka ka l'air yo zo sisa, mutu wana oyeba. Pe lobi au sala erreur nga opese mbote na songa musapi, ou bien opese mbote apese yo mukongo. Ou bien il y a pesi bat nyoso mbota pesi yote po nani po buzoba nyoso yo kende ko loba po ba sombela kyo likayabu po ba sombela kyo masanga ya 2 euros 2 livres et komeli mutu wana matoi. Bible la lubi soko lingi moninga na yo omoni na mabe pusana pembeni na ye lobela ye solola na ye mais yo soki moninga ali bozo seka bozo lia soka pesi mukongo ye na lieu public obani ko tandaye obosani ke tango yozo tandaye batatande bakolo songi bango nde bamemaka masolo bakokomisela mutu wana siko relation yo na ye sani ekozala so bien te akobendana akomona otina te po yo ozali mobali te oza mutu raisonnable te. Bien aimé kolala kolamuka ezali aptitude na communauté ça na bato mosusu toyeba nangi na Afrique te boko yeba na pe abo kolisi makambo pe et profiter nango eza pe na bato mosusu mutu mosusu bozane awa aza mokonzi lobi lero zo beb sa relation na ye lobi na yo bebisi yango et comme trop tard moi obongisa so eza soute mutu tu ozokutana na ya lipamboli mutu tu ozokutana na ya za porte protéger pour porte wana lobi okoko kota wana ebatelio. Yangwana moninga
lena la mwana tongo na sala prière nzambe akutanisa nga na bafaute tete akutanisa nga na bato oyo ayaka na shop te ayana eloko te me alingi alela wana atonda wana langola wana me ayeya te leloko te eza na bato oyo aza responsable te basi nyonso bakimaka ye mpo aza responsable te oboti te oza na bana te mosala na yo kaka na bashop mwasi soki aye lelo akimi mpo yo moko oyebeli oni bakimelaka oza irresponsable. Alors ndeko na nga osala amitié na n'importe qui te parce que moninga nyonso to bozotambola na ye akoki affecte vie na yo mpe lobi bato bakotuna boyebanaki nde ndenge nini ezalaki ndenge nini. Donc ezali mawa mingi nzambe abatela biso esika nyonso tokokende totambola na nzambe. Soki nzambe asalisi te obanda rompwe na poto miso na nzambe monako bato baomona te. Camarade na yo nani pele bokuta bobeta masolo nini ngana na tante navanda na bato oyo bavandaka kaka bavandeli bakombo ya bato oyo baza na idéologie te baza na vision te bato ebele kikoko ekomeli bango na poto ya moye bazonga so afrika ya te mpo ya nini mpo bavandelaka bakombo ya bato baza koyeba teke fu basomba bandako baza koyeba teke fu bazonga afrike bamosusu banda baya bazongaka su te likolo ya kovanda na kombo ya babato. Soki nzambe asalisi te eza mawa mingi nyonso olobaka mpo na baninga ekomelaka bango nzambe abatela kaka. Soki nzambe asalisi bao bazotelengananga na bashop te bao baboya ndako te bao bakima bandako te bakima bakiti na bango te eza mawa mingi nzambe abatela nzambe asalisa. Nkolo soki nzambe abateli te nana kobatela toza bongo na petit déjeuner avec Proverbe 30-30 na Sentinelle TV. Loboko na nzambe batiola yo baseka yo me loboko na nzambe kokoma mpe bato bakokamwa ndenge otambola yo bacomplot baplan na bango nyonso ezala nul sans effet. Bible elobi bakoya na nzela moko me bakozonga na nzela sambo mpo Yesu Kristo akobatela loboko na nzambe likolo na yo. Tika ete loboko na nzambe esimba yo lelo esika nyonso yo kotambola puissance ya monde de ténèbres moko te kokokontrole makambo na yo. Nzambe asimba kondima na biso.